Merci Banamboka, merci Balandi. Il y a émission meilleure de la RDC. Vous êtes déterminés à Kokanda fraude à tous les niveaux. Après l'Iwayalo, indépendance est qui Moi na musala na bino toujours to ebisaka bino ke tozali wana pona ko servir bi. Yango wana lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. Ezo lakisa ke Kabila lingite be élection salama. Umeya Kabila. S'il n'y a pas élection, Kabila doit partir. Ce qui le 23, élection égalité le 24, tout ça est indépendance à l'issue. Kaka masolo ndenge ezalaka toujours. Ezo sala passe, toloba te. Vous servir, c'est notre devoir. Et surtout dire la vérité. Merci Banamboka, merci Balandia, émission meilleure de la RDC et surtout Balandia, www.congolocolinews.net. Merci Balandia Nabiso, Masolo et Bandi, Yaba meilleur. Tu es Bisakabino qui Bana Misala toujours, Nandenge Mona Msala, tu es l'issue de l'eau, Peta Masolo Yaba meilleur et surtout Masolo Yamboka. Napesibino vraiment merci parce que bon encourager Biso. Na lolingi tozana kati ya kosala msala ba suggestion na bino nyonso komi en tout cas bana mboka ezalaka nde boye ezalaka nde boye bolakisi penza ke bolingi émission na bino ezalaka bolingi ezalaka talaka émission ezobeta masolo ya bana mboka lelo lisusu toye kopeta lisusu lisolo oyo tozalaki nango la fois passée ezali lisolo ya responsabilité ya moko na moko na kati ya mboka na biso. Responsabilité wana tozotala ba secteur nyonso, éducation, politique, religion, donc oyo nyonso ezo sala République démocratique du Congo ba responsabilité. Je sais que ndenge na zolo bawana batu basepela kati bakomi ko lia mino bamususu bazomi tuna lingi kolobani voilà eloko moko na koyebiso ezake ko zape te mona mboka kotika émission était pour masolo ya kitoko ezali makambo ya bien ezana sima ao na bombeli bino ba surprise na sepeli makasi parce que bokomi ko comprendre idéologie ya meilleure de la RDC. Meilleur de la RDC ezali émission oyo ezo encourager malamu tozo soutenir malamu na ndenge na nyonso tozo décourager pe mabe na kanda na ndenge ya kosakana te soki oza mutu ya mabe kozela te ke ozwa encouragement ya part na biso parce que biso tozo lobela surtout malamu et puis tokoki kolinga te ata mokolo moko toyeba na kopesa image ya mabe na mboka na biso makambo nyonso oyo ezosala ke mboka na biso e koma déconsidérer libanda et créer ba trouble ezala ezongisa biso sima biso na meilleur de la RDC to telemelaka yango to lobela yango to betela yango c'était wana atazwa lobi yo nani moto sali yango to ko telema to koloba yango po ete makambo wana eyeba na ko zonga lisusu te. Voilà bana mboka tozolobela likambo ya responsabilité. La fois passée na lobaki na bandaki lisolo ya ba professeur ya université ba professeur batu ba bomi mboka na biso batu oyo batanga tolobaki batu oyo bazwa ba diplôme na ba diplôme o baza censé ko sala mboka na biso eza na mboka ya batu eza balakisi ba professeur oyo nyonso balakisaka tina école primaire makambo ne bandaki na université ekomi kokota tina ba école primaire ekoti na ba école secondaire ba école professionnelle ekomi tina ba école primaire nde kokuta ba école misusu bazo senga bana syllabus mwana ya maternelle bazo senga yembongo syllabus. Est-ce que boko yiko comprendre mwana maternelle mwana zo kende ko apprendre kokoma mwana ya primaire azokende apprendre kokoma biso totanga na ba ardoise na ba touche lelo ekomi kaka eloko mke syllabus kaye mwana koyeba kokoma ndenge nini
olakisi mwana makambo nyonso bakomeli ye deja biloko wana yango tozotelemela parce que biso tozovise meilleur ya lobi. Congo ekozwa ba excellent ndenge nini, Congo ekozala na ba meilleur lolenge nini soki na base d'abord tozoboma. Tozomona mona classe azokende moboti apesi mbongo afuti bayeba na kopesa, donc ayeba na kopesa ye connaissance. Mais akomi kuna ekomi bopesa boye potokota boye po basala boye, et surtout na Congo ba frais ya participation ekomi ebele na ba école, ekomi ebele na ba université, ekomi ebele partout ba frais ya participation ekendaka wapi eyeba na kati toloba te po soki tolobi yo kosilika, et soki osiliki on dirait biso totambolaka na elongi na yo boni boyoko. Mais hier de la RDC, nous sommes là pour s'insurger contre les mal. Makambo nyoso ya mabe. O ezo sala kembuka ezo ngasima biso toko telemela yango. Et stango makambo ya malamu ezo salema tozo encourager yango. Hein? Mboko oyo babomi yango kana batu batanga. Batu ba rédiger ba constitution baza batu batanga. Batu ba votaka mibeko baza batu batanga. Batu batosaka yango te baza batu batanga. Nous comme on place Rosalie aux autunanga à tangi classe nini, il a quel niveau, il vient de quelle famille, pourquoi yo muto tanga makambozo salawana eza normal ezola kisa niveau ya classe na yo ezana batu bakota ba classe batanga akomi ko raisonner kaka négatif azo viser ka intérêt na ye. Quand est-ce que un scientifique à quoi réfléchir normal pour n'amboka na ye toloba te, c'est ça meilleur de la RDC. Toloba nan likambo mususu yo za professeur, yo za pasteur, yo za honorable, yo oza ministre, yo ozali autorité songolo. Comportement na yo tala ndenge osala olingaka bana misala. Est-ce que respecta kayo et to sakayo to lobela yo te po to kotambola likolo elongi na yo boni boye to koloba to kolakisa mabe nyonso eza na kati ya kosalema na mboka. C'est ça mission ya meilleur de la RDC. Tozo viser kokoma na mboka o eza na excellent. Po to koma na excellence, to koma na ba meilleur, il faut to banda na base. Totala ke bisika nini to kweya ki bisika nini mbebe ezali. Hein? Nous avons lelo ceux qui balingi batala Congo bazomona kaka mboka moko ya bakuluna ya bavoyou ya batumito ezo salate mwana silisi classe lelo ayebi ko komate mais auti na école wana sanctionné l'état wana sanctionné ba pourcentage abimi nango mais azoko ka ko défendre yango te. Comment est-ce que vous justifiez ça? Toloba te potoko tambola nelongi na yo ndozo kuta un professeur ou bien papa mukolo responsable ayena mutuka atelemi masube suye atelemi na ponini atalisi na mir abandi ko suba bana bazoleka siko soki toyebisi yo ke tika bizaleli wana eza mabe tosali mabe mbongo ya leta ozoyiba bazokanga bakuluna bazokanga miyibi msusu ya mike bazobo me yo yiba ka ibele balobela yo te batika yo kaka hein ndingo zomona ba msusu soi-disant ba opposant tozo sunga mboka na nini bizaleli mabe ekoti na Congo na secteur nyonso mutu nyonso aza na Congo na zoloba na secteur nyonso sans exception. Tulobeli démocratie ao ozomona na ba parti politique papa kufi mwana zongi na ba église papa kufi mwana zongi na ba association ndenge moko au juste eloko nini tozola kisabatu classe nini tozopesa image nini tozoteka ya mboka en même temps tozolobela démocratie bosalaka ba concret na bino déjà bo planifier boza déjà na réponse avant que réponse eya après yo zoya ko dénoncer kaka izana batu mususu batia misisa na ba parti politique na Congo
depuis basala parti politique wana ya sala kaka président yeba ponaka ye kaka nde place na mitunaki soki bino bozo kufela leadership ya kati ya ba parti politique bozo kufela leadership ya ba structure politique na bino bozo kufela ti leadership ya opposition ni nezola kisake le lobby soki yo ozui pouvoir au côté na bokonzi okozala na facilité ya kotika yango facilement kotika la batu mususu hein voilà la meilleure de la RDC yango pour ningi tozolo baboye sana batu mususu bakomi koloba ndingi na moni mususu akomelinga nani azo manipule yo nani atindi yo vous jouez les jeux desquels de qui ozo jouer jeu ya nani ngana ko yuko jouer jeu ya nani na faveur ya nani soki tolobi ke Joseph Kabila azana mutema munane azana mutema malam parce que quand même akambi na tanae azui pe mutema malamu ya ko céder ko pesa batu mususu wana tolobi mabe pona yo il faut toloba nini na espace meilleur de la RDC to présenta ka ba meilleur to présenta ka ba qualité to zomona ba acte o yezo marqué na secteur nyonso zali si nous sommes convaincus ce qui wa toza convaincus na oyo sali o rendre na nation lokola service to kozala na pose ya koya koluka yote tokozala na pose ya kosenga vi na yo te tokolobela likambo na yo poko kanisa ke ndenge na lobaka matangi bombo ya mutu wana pesa kanga eloko bina kendaka non émission meilleure de la RDC c'est ça nous encourageons le meilleur et nous décourageons les mal là où il y a les faux tozo bengango faux là où il y a le bien tozo bengango bien parce que tozo ki musala ya mutu te et puis mutu engage biso te tozo sala musala ya mboka tozo sungana tozo loba mutu mabetika mabe et soki mutu asali eloko ya malam tozo encourager ye eza lokola mwana uti kosili sa classe ba pesa kaye ba félicitation ba encourager kaye po ete bana mususu batikali na sima ba yeba na kozwa sentiment appétit ya kotanga bazozela ke lobi kuna bakopesa ngape ba cadeau siko soki mutu azosala makambo malamu na mboka bino botikali kaka boye non ce n'est pas ça la vie ce n'est pas ça nous devons être clairs je suis au milieu du village nous orientons bateau vers le meilleur. Voilà pourquoi là où il y a le bien, nous devons féliciter. Voilà pourquoi nous devons continuer à féliciter, à encourager mon amboka Joseph Kabila coup de chapeau parce que au prouver de quoi on est capable. Et Sengonabiso et Zake Kalate à la fin de l'année. Tozokota na nouvelle histoire ya vie na biso na nouvelle histoire ya vie ya Congo makambu oyo esalema nanu na mboka oyo te ekosalema totikali na président ya kala aza envie tomoni président ya sikakoti eza makambu nyonso bino bozome luka komemela biso te ezala ne boni na intérêt ya mutu kingandi te totika motema mabe totika lokoso total intérêt ya mboka total avenir ya mboka tosengaki élection bapesi balobi élection ezali tosengaki dauphin balobi dauphin à monani maintenant ce qui nous intéresse nous c'est de passer na moment wana nazobetela ngo c'était tokoma nanu na moma wana to vivre ndenge to vivaki na 2006 mutu akoti na urne a voter na 2011 mutu akoti na urne a voter mais sikoyo eza
eloko ya sika ezokota na mboka bana mboka na kozala contre mutu nyonso akosala ke eloko esalema na mboka na biso te na koyina ye na ndenge ya kosakana te parce que biso tozolobela ba meilleur toza na posa ya ba meilleur ah mwana musala na bino toujours na ndenge ya musala hein meilleur de la RDC yangwana ezana batu bazoyoka biso mabe batu bazomona biso mabe mais bokopesa biso raison avec l'état makambo tozoloba oyo eza makambo oyo batu ebele bazwa courage ya koloba mote mais nous au moins tozwi courage wana il faut to se faire voir tomilakisa makambo clair toyebisaki awa eza noir oyo eza pembe hein ebisi jeune garçon ke ozolekisa temps mikolo ezokende temps ezokende ozo perdre makambo ebele ya vie na yo zwa conscience banda ko préparer vie na yo tika moyibi tika ba aventure ya pamba pamba sozo kende école tanga sozo kende université tanga parce que c'est ça la vie nde vie na yo longona distraction ya bato bazo yebisa ke tokotiela au point classe batanga kapona kozwa te batanga kapona koyeba hein église bakendaka po bayeba yo te bamona ki okendaka église te me bakendaka kosambela po nzambe ayoka apesa solution tata oyo ya mlineti wana oyo azoyebisa yo ke sala boye pona lekisa yo aza ndoki ya vi na yo nde bato babomi mboka oyo baprofesseur Comment explique-moi qu'un intellectuel a koki ko bima na bande de l'école a komi ko poser ba acte o eza irrationnel? Comment vous expliquez ça? Et tant que bazo mona bino libanda, bomoni okoti, oh je suis docteur, je suis licencié, mais défendre même à moitié licence na yo ozo kokate. Toloba te. Ndozo mona lelo congolais akomi ko bangisa bato na mokili. Voyage ya congolais vers libanda ya mboka eza contrôlé na ambassade na ndinga ko sakanate. Na mokili komi soki ba yebi ke congolais azao mutu nyonso akomi motema likolo po yebi position na yete. Nyonso wana eza na mutu moko kaka bandaki likambo. Eza na mbuma moko ebandaki kobebisa. C'est de même que les logs et un mbumamoko et komiko bongisa. C'est meilleur de la RDC. To zongela na honnêteté scientifique. Banamboka to zonga na honnêteté scientifique. Totika distraction. Ba politicien oyo bazo sala pona intérêt na bango. La fois passée na yebisa kibinoki na bamboko eza développé. Moto afanda kananda kuna yala mukika boya lobi nazo pesa libaya po bapona ngate izalaka te bapona ka bangonde kopona bamoni ke na milier na biso wanani akoki ko représenter biso baye ko solliciter oyo soki omoni muto azoya ponanga muyipi aza muyipi commerçant kalate awa campagne ezobanda okomona batu ya bandongolo misu boye bazotambola na ba polo yo mona wapi muto azosala campagne na bambunda na ba fanfare na nzela makambo ya mboka hein tuku on dirait muto azobunda bitumba tala ndenge ba mususu bakomi likolo bakimeli na ba église bakimeli na ba association tokomi ko sunga bino kalawana bozalaki wa miyibi les commerçants bana mboka boyeba na kofongola misu boyeba na kotala sikoyo nani azanani tana bino yango ngonga oyo bokomi na makasi yango parce que mbwango nyonso bakozongela bino miyibi bakoya bavantirier bakoya batu ya lokoso bakoya mais boyeba na kotala nani azanani position ya moko na moko eza ndenge nazoloba wana mitema ezobeta bango mitema ezobeta bango tuk
parce que bazami bamusu bazolo batika ko fongola bango otika na yebisa bino batu wana bayebi ke soki bato bayebi vérité tokoyeba na ko profiter te yango bazobebisa bino davantage bazotika bino na ignorance tango bino bozotika la na ignorance bango siko bazo profiter na se ya ignorance na bino wana basalela bino soki yo yebi ke voix na yo moko ezopesa mutu pouvoir okoki kosakana nango te na kombo ya vere ya loso na kombo ya sakombi ya mungwa na kombo ya polo na kombo ya moyena quelque chose nous sommes na ba politiciens bakomi kosakana na ba chaîne 2000 francs boko ma liste bokei po bayebi ke tokozongela bango mbongo wani ya bino moko mi bazoyiba bino voilà. Congolais fongola miso meilleur de la RDC c'est ça tolongo na mabe bozokuta mama mukolo azotambola bilamba alati ezo respecté yete misoto nyonso dessiné hein soki afongoli munoko ba injire moko ya salite azoyeba te tozokende wapi to wuti wapi tozokende wapi na mboko est-ce que batu baza batu bamonaka tozokende na maponami mwana mboka Joseph Kabila alobi ye akokende te apesi bino dauphin asaleli oyaye sikoyo tozomituna bino batu bokoya bino bozowelela wana est-ce que bokozala pe na motema ya kotika po ete valeur oyo basili kolona na mboka na biso eyeba na kozala continuer est-ce que boza na volonté wana nde nazoyoka bamususu bazoloba oh il faut que tokende kaka na transition non ça c'est comme il fuite en avance posa na biso eza nyonso wana te posa na biso eza ke toleki na étape ya liboso ya mibale tokomi na étape mususu oyo eza ke mokili mobimba bazozela biso bazozela nini tokota na histoire ya vie na biso ya Congo tomona ke passation pacifique ya pouvoir esalemi mokonzi ya sika koti mokonzi ya kala azo akei afandi aza honoré. Voilà ce qui intéresse les Congolais. Ce n'est pas les brouillards. Ezana batu mususu bazoluka kaka intérêt na ye. Bisika moni kaka intérêt na ye. Zate aza pre ya kotumba mboka. Po a bénéficier kaka intérêt na ye. Siko batoloba te bana mboka. Tozo kende wapi. Ata yo mutu finga kanga. Ata yo mutu okondana kangana lobati. Est-ce que boye toko tonga mboka posa ya Congolais esani tozalaki awa tala histoire ya mboka depuis ebandaki Joseph Kasavubu boyebi na condition nini atikelaki pouvoir na condition nini aye kokufela un ancien président ya république azozanga moyen ya kobima libanda po akende ko se faire soigner akufi na ba condition wana Mobutu bon yebi condition nini akufeli atikeli pouvoir Laurent Désiré Kabila tolobate sikoyo mona mboka oyo amoni ke non il faut tozongisa makambo nyonso ya mboka na nzela ndenge ezosalema na bamboka nyonso po ekoma bongo mboka oyo ezalaki ekoka bwana biteni ekomaki bakongo ya est bakongo ya équateur bakongo ya boye amoni ke il faut tosangisa nyonso basangisi yango nyonso ekomi liboke moko baye koloba ke tokende au-delà ya batante ya basentiment personnel na biso
Il y a ambition personnelle. Dis jamais vu dans le monde un président avec 4 vice-présidents. Namboka moko. Et l'Okwane Salemi na Congo. Avec moi Namboka Joseph Kabila. Mboka oyo mapona mieza esalema na nute. Toloba esalema na nute. Po obino bozolo ba ke salema wana biso to yebi angoti. To yebi pendenge salemela te. Mais oyo to monaki yangwana. Ya liboso monike bato bakoti baponi librement bazongi ba publier muto aleki bakei na yami bale basali lisusu memema manda isili alobi ke nakopesa te je vais respecter. Voilà les actes encouragés, c'est ça ce que moni, j'insiste sur ça kokanisate ke nazana moi eloko moko na sima. Non, c'est juste acte. Il y a honnêteté, bisoto bendi. Ndenge lobi pe okoyiko situka tozolo bapona muntu mususu. Lobi kuna tozo situka oko situka tozolo bela pe pona muntu mususu. Tolobela ki a opona lisolo ya mwana mboka Emery Okunzi. Lelo tozo beta lisolo ya Gidjili Bisengo. Mwasi kati ya basi. Abundi na opposition na ndenge ya kosakana te. Akenda kobuka na tina seni likolo ya mboka oyo. Lelo azui souci ya kosunga mboka. Ndetango lobi okomona tozole akisa parcours na ye na ndenge ya ba meilleur obandi koloba. Mwana mboka. Le meilleur de la RDC c'est ça. Nous sommes là pour encourager le bien et pour décourager le mal. Je crois que les gens qui ont sepé la émission, ils ont sepé la kate. Pour nini po ye alinga kaka tendance moko boye alinga tendance mususte. Or que biso nous sommes l'église au milieu du village. Meilleur de la RDC toki pa kabatute. Tokumi sakabatute. To la kisakande bolamu to suki wana. Hein? Suki muto sali bolamu. C'est ça meilleur de la RDC. Banamboka tozo kende déjà vers suka ya émission meilleur de la RDC eza ke toyebi sibino botika mabe. Eza pona kosunga mboka na biso kende liboso. Tolongo na batraima inutile. Tozana période moko oyo histoire ya mboka na biso ezozela biso toleka na passation pacifique ya pouvoir. Moment oyo ezo senga responsabilité ya mutu nyonso. Tolongo na mobulu, tolongo na ba discussion na ba débat ezangatina. Tokende au-delà ya ba sentiment na biso. Totala intérêt ya mboka liboso. To privilégier mboka, po mboka yeyeba na kokende liboso. C'est ça. Oyo ezalaki souci na biso na meilleur de la RDC. Et tolobeli mingi likambo ya corruption na ba école. Les lozo mona bana tibana primaire bazo senga bango basilabis mona ko yekola kotanga ndenge nini soki okomelie biloko nyonso. Hein? Ndozo mona ba mususu il a quel niveau? Il a quel niveau? Makambozo sala yo est-ce que ba nani ayebisio ke bakamba kamboka to bakonzaka batu kaka na niveau na diplôme konzaka mboka. Biloko bokendaka kotanga na classe 1. Eza biloko ya ebakisami kaka. Mais muto azalaka nde sage. Sagesse nde muto ekambaka mboka. Ezalaka intelligence te. Hein? Sagesse nde muto ekambaka mboka. Ezalaka intelligence te. Intelligence bakenda kozwa ngo na classe. Et soki ozwi yango pe mal orienté nde pourquoi omoni mboka na biso ezo tepa tepa. Tozana ba intellectuel, soi-disant les intellectuels au mito ezo salate. Un professeur à l'université a raisonné ndenge wana. Nasuki awa émission ici. Tokozonge la bino. Okanise sili. Tokoya le suspo masolo eza ebele. Otika la malamu. Merci Banamboka, merci Balandi. Il y a émission meilleure de la RDC. Vous êtes déterminés à kokanga fraude à tous les niveaux. Après Liwaya Lumumba, indépendance ezalaki lisusu te. Mwana musala na bino toujours to ebisaka bino ke tozaliwa na pona ko servir. Yango wana
lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. ezolakisa ke Kabila alingi te baélection esalama. Umeya Kabila, S'il n'y a pas élection, Kabila doit partir. c'est dit Umeya Kabila. Soki le 23 élection ezali te le 24 tosengi indépendance na biso. Kaka na masolo ndenge ezalaka toujours. Ezosala pasi, toloba te. Vous servir, c'est notre devoir. Et surtout dire la vérité.